naza médecin te pour détecter vraiment malade ezaki nini. Mais tant balaki singa photo ya biloko oyo balongoli na nzoto ya Dadi. Opekisi ba comédien bakendolele pa maman livre te. Nakoki kopekisa bonne volonté ya mutu te. Nakoki kotelemela lolenge positif ya mutu te. Liwa Pululu tomona ki vraiment solidarité zalaki makasi ba réunion ezo salema air tout. Mais lelo soko bengi ba artiste et comédien na kotanga nanga ba kombo na binote que notre zomona c'est comme si bozo sangana te ndenge tomona ki na Liwa Pululu tout ça mingi ba pe sa réponse que non impact au Pululu azalaki nangona Dadi Kitambala les a différents. Pourquoi bozo kotisa moi polémique moko boye na sima Liwa Dadi Kitambala. Ba komi na internet que maman Olive ayaka kaka soki mutu akufi. Vidéo lelo akufa te. Azana bo moyi. Mais mutu oya salaki que lelo ndeto sekana ndeko na biso vidéo loin to sepela azo ba soin ndenga zuwana eza maman Olive. Dadi Kitambala, pour votre information, ya bato ba okanisa neti maman Olive ayaka kaka so mutu akufi. Soignons oyo Dadi abandaki kozoa. Na ba hôpital nyonso donc ezalaki na charge ya maman Olive. Mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà, Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na katia Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senye bima libanda et bimisi kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko Misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo kobela. Misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na Corbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga ta santé c'est ta vie. Yo c'est olamuika na tongo. Oh maman Olive bokeno papa. C'est comme si ba karta kuna. Olobi? C'est comme si ba karta kuna. Pour un motif nous. Qui enfant chéri ozala nango c'est comme si ngai enfant chéri. Mamni ozoloba wana. Ken piana. Ngai enfant chéri. Kasi ndenge tambola poto mobimba, enfant chéri pena wa memaka ba comédien chez maman Olive za fisto sai. Yonde enfant chéri pena keno. Soki balingi ba contacter ba artiste et comédien. Batu bayebaki déjà que Dadi azobela et maladie na ye ezalaki grave. Talaka ka fuba opérer yo ba estomac ba tcha bilo ba tcha ba mitema ya plastique. Voilà. Omoni donc faut ba longola ba mitema o to saka nango ba foi na siko ba tcha do Dadi alingaka banda ko pema siko na plastique. Yo peso ki kokodio kwa za boye eza pe fort na yo. Yango komi hôtel mais la peut-être que non. Neni ni maman Olive so mutakufi
ayaka kaka na biloko mais po bato oyo bakufeli eloko ya liboso ezalaka bato bakomi nano esika moko esenga balia bafamille baye bato baye problème na bamatanga ebandaka nao na makambo ya kolia novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda biso vraiment partout à travers le monde. Awa topelisaka moto po eza église te, o eza fimbu na fimbu, pito pa le moto likola moto. Alors, biso chaque fois soki actualité eza tobimisa mutu to lobela kaka et ça la toujours bien. Ndeko na biso dadi kitambala ochotika biso nasi na publia ki photo moko na Facebook tout ça. Tukangana ye photo nga dadi kitambala na pululu na moni batu bozo commenter bozo loba ono ken pia na photo na bokanga bino misatu pululu na dadi kitambala bakufi ken pia na yope bongama kalate ozo kufa atanga na kufi bino pe boko kufa kaka atanga ina kufi bino nyoso pe boko kufa donc botika koluka liwa na ngai bato na kangana bango photo soko coïncider bakufa ngape na lingana na tana kitata na kufi lelo te ngape na Holanda bango. Alors to sola masolo ya matanga o ezubiso boyebi ke to utio perdre artiste ya munene ya comédie na kombo apululu o alelisa ki biso vraiment na ba moment ba fête mais ane bandil sou mabe ndeko dadi kitambala kei to sola na Fiston Saisai yaza artiste patron yende soki likambo ezali batutu balobaka réaction Saisai eza nini po batu nyonso tu bakoma misu na bango epa Saisai tomoni na ba réseaux sociaux pe Tanzania wa keno Saisai apesi mot d'ordre en tout cas artiste et comédien moko te akende pa mama Olive to ebite ce que za ba rumeur batu bakomi to ebite po to ebi ba congolais to koma makasi na babezi leader bonjour. Bonjour ndonanga Ken Piana, bonjour na bandeko nyonso ba Holanda biso na kombo nzambe na pesi mino mbote na kimia ya Kristo Masia. Tous à la bien, tous ensemble.
Merci. Alors, leader, premièrement, nous sommes au Lukayo. Tout le monde a une photo que posté dans quelques jours. Bozala qui et pas d'adi qui t'emballa pour rendre visite. N'a habité Zalaki dans l'hôpital ou bien dans l'hôpital? On a à hôpital. Le temps va programmé pour l'opération. De bichoto benga ki to kanisa kaza l'hôpital ba bisi biso za ndako ndeto leka ki na ndako na compte ya association na biso batu bayebi et mon réellement vivant oyo to créer yango pona kosungana kaka pona ba maladie te kaka pona baliwate mais pona pe musala na biso ndenge nini to ko sala po ekende liboso. Voilà raison pour laquelle to kende kuna ezaki difficile d'abord pour na biso parce que to zalaki na matanga ya pululu aussitôt to uti ko kunda ndeko na biso pululu falaki pe ko kende lisusu mbangu kotala ndeko na biso dadi na si bato ba olanda biso ba ndeko ya mon réellement vivant ba yebi ndenge nini to sala eza cuisine interne mais par rapport ya motema na biso ko lakisa na bato que vraiment toza aimons-nous réellement vivant ya solo tozalaki kutuna temps ya ko cotiser mbongo te parce que tozaki na matanga pululu toutaki na ba fête mais tozaki na mbongo moto bane ko sangisa na caisse na biso po tozwa siège to tia bureau na biso pona aimons-nous réellement vivant ezala na isika na yango soki mutu alingi ko ya ko s'adhérer ezala na bureau vraiment avec demande ya ba membre nyonso demande ya président na biso Duche Kapanga oyo azo kamba association na biso wana pour le moment na kombo ya ba comité nyonso vraiment to décider que to zwata mbongo na mbongo wana o falaki to zwilanda ko to meka mpe ko contribuer pour na ndeko na biso dadi ndo moni geste wana to kende ko sala ngo na représentation ya bandeko na biso et mon vivant tozalaki na maman Bénédicte maman Florence moi si ya papa Pacheco tozalaki na ndeko na ngai Suzy Bantu tokendaki ko tika enveloppe wana na kombo ya association na biso ya Aimons-nous réellement vivant. Voilà tina ya visite na biso o tokendaki ko sala pa dadi di Kambala. Est-ce que tokoye ba lisolo ya suka nini bosola ki pona asir wana ezalaki peut-être dernière occasion pe ya komona ndeko na biso est-ce que tokoye ba lisolo nini o bosola ki peut-être erokaki sangwa liwa wana o zo raisonner peut-être? Non, o dadi a prometaki nga ezaka ya sai na hotelema na kubika na kuzongela musala na ngai. Vraiment mokolo wana to solola ikana dadi te. Un jour wana to bande o solola nde na Nzambe pona oyebisa Nzambe posa na biso. Naza si soki vraiment liwa ezali eloko oyo bokoki koloba liloba sur yango pe Nzambe ayoki ma a changé a vie na ye. Je crois que dadi na mincho mela kufite parce que toza na nyonso to yebisa ki Nzambe toza na mingi to senga ki Nzambe toza pe na makambo to senga ki dadi pour que azala bien veut dire ba raisonnement mingi te totalaye to sekanaye to zalanaye bien pour que a se rétablir parce que mutumso akozala a malade qui se zo musana ngo me ba visite pe ya bandeko ko sekawana ko mona baninga ko mona ke balingi pe ça joue un rôle. Donc voilà yango wana tina ya visite na biso donc jour wana to lobi to s'équipe tie moto bimisi biso ti libanda ake kotika biso ti to kotina mutu ka toke au juste malade yango ezalaki na nini? En tout cas ko naza médecin te pona ko détecter vraiment malade ezalaki nini mais tant balaki singa photo ya biloko oyo balongoli na nzoto ya dadi nde onangai même ata na poto so mutu wana biki fo bokumisa Nzambe makasi donc eza témoignage omoni tango tokendaka na yebite ya so na olia ngoli lisusu omoni tango tokenda so babomi neti ntaba biloko oyo omonaka ezalaka foie rognon foko ba biloko wana nyonso oyo ebimaka pièce mobimba boye donc yango wana nyonso balongoli na nzoto ya dadi c'est que nde toyo ke ezalaki cancer ya poumon peut-être ezalaki ya solo
voilà yango wana azaki na cancer na ba foie ba poumon estomac bilo esangana ba pièce ebele na si soki ba lakisi yo photo wana ya biloko balongoli na ndimite kende onanga ken piana nzoto eza vraiment nazangi komba opesa nzoto yango wana tozola muka tobosanaka mokelite tobosanaka te nzambe oyo azopesa biso pema nzambe azopesa biso santé tobosana ye te vraiment voilà quoi. Leader kotala lelo ndenge ba artiste comédien bazokende belé chaque année tozomona pena tozo perdre ata des artistes na chaque année ba nango pe landani mwa mingi année passée tomoni to perdaki mama na biso Mindondo nasuka année boye to perdre pululu tomoni pe 2020 tango bandi lisusu mabe solution ni boko sangana te boluka ta basali ya nzambe boye ba makambo ngo zo uta wapi ndona ken piana so taliba mbongo au président so mobutu azara na est-ce que kokufa na maladie lokwa prostate ba Kadhafi kutu na ba Saddam tolo ba kutu bango maladie te po ba américain ba boma bango est-ce que mobutu ba américain ba simba été mutabete masa c'était na mbongo nyonso azaki nango iloko lokwa prostate oyo lelo to mona ba papa mo ya pauvre bana na ye bandekone basali cotisation ba kena dispensaire moko a docteur moko longoli yango mais mobutu akufa nango ilingelo bake devant la mort mutazana iloko akoyi kosala te eloko nini mutu akosala po akufa te ezaka kokufa devait dire lelo dadi dikambala pona ye akufaka lisusu te parce que asali eloko oyo mutu akosala po akufa lisusu te donc veut dire ezaka kokufa omoni. Et puis devant la mort même le fils unique de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devant la mort alobabi papa père est-ce que koyi kolongole loko liboso na ngate donc parce que liwe ezali eloko oyo eza inquiétude na bomo ya mutu nyonso ti omonaka église etondi ti omonaka bato baostambola ba correct ti omonaka bato ezaka pona kobanga liwa soki liwe ezalaka te nayebi te mbele ba église kutu nayebi te so bato bakenda kolukani parce que biso nyonso tokumisaka nzambe totangaka komo nzambe po toyebi ke conviction ya après la mort tellement nous avons peur de la mort yango moni tondima ke nzambe azalaka mwana mama tala cadre kitoko oyo batieli bino mpona kose détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezali nde biloko ya kotumba moyen te po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso oyo bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturelo soin yango tondima ke Yesu ayaka yango moni ke tondima ba Eli yango moni ke tondima ba Mahomet yango moni ke tondima ba tuana nyonso ototanga masolo na bango en espérant que après la mort il y a une vie en espérant que après la mort il y a ou soit Dieu
ou soit Satan, c'est pourquoi mon lelo si tu as l'église qu'on se préparer après la mort. Qu'on a bien, attend ya mokili et puis après nous tous nous reconnaissons que la mort est là, que la mort existe, que nous marchons avec la mort, nous dormons avec la mort, nous mangeons avec la mort, nous parlons avec la mort. Devait dire neto lo babo to ça peut lo babo monika pouf kenake pouf ça c'est accueilli. Devait dire la mort c'est l'ami de tous les jours. C'est l'ami de tous les jours. Donc ceux qui artistes c'est aux kufa et ça po tous en a corps local et corps nyonso. Nous n'avons pas de corps extra. En dehors d'être un artiste, je suis qui? Je suis un être humain. L'artiste, être un artiste, et ça n'a pas option moroboé, oh, et ça même pas lié à la santé, ton vie à moutou. Omoni. Alors, pendant que Poulou la Koufaki, Dadi Azaki en bonne santé, t'es pour le loba, tu vas comme ok, pour la nini Dadi Koufi, pour la nini artiste, c'est Bozo Koufa, non. Banda Poulou la Koufi sur le tambour na ba morgue. Tu as vu combien de morts? Combien de morts? Banda bato bakufa jour mona Poulou, le lendemain nango bato bakufa. Lobi nango kuna bato bakufa. Et puis quand on a Congo te, monde entier. C'est qu'on a une question nangate. Ouais. Liwa Poulou to mona ki vraiment solidarité zalaki makasi ba réunion. Ezo salema air tout. Mais les soko bengi ba artiste et comédien na rotanga nanga ba kombo na binote. Que notre zomona c'est comme si bozo sangana tendenge to mona ki na liwa Poulou tout ça. Mingi ba pe sa réponse que non. Impact au Poulou azalaki nangona dadi kitamba les a différents. Pourquoi bozo kote sa moi polémique moko boye na simaliwa dadi kitambala. Non, Ken Piana. Dadi di Kambala. Tutsuki Tumina. Ligue des jeunes. Ah, père. Ils ont monté que tu comparer batou. Bango nyonso ba wei na minute ba kombo na bango ba wei. Biso to tika na bomoy kombo na biso bato bomoy. Okoki ko comparer jamais. Tu comparer misala bato basala ki. Kasi na misala wana nde bato ba loba Poulou lazaki na impact makasi koleka dadi yango moni bato ba s'intéresser pena makasi te ko sangana. Dadi di Kambala azaki obela. Et bato nyonso tukoma ko bondela déjà ko senga na nzambe kaka ke mawana ye ekita likolo ndeko na biso dadi. Parce que maladie o dadi banda obela ça ba maladie ya malaria te. Isa ba ninte isa maladie ya kati. Mutuku ta cancer kaka ya libele kaka o eza na ka libanda. O mona déjà ndenge problème bandi. Bongo cancer ya katala ndeko nanga. Na ebisio ke fo o mona photo ya biloko o dadi banda ko bela. Na ebité e loko nini o sala yo. Leader na tuni o question na pamba te. Batu bayebaki déjà que dadi azobela et maladie na ye ezalaki grave. Tala kaka fo ba opérer yo ba estomac ba tcha obilo ba tcha ba mitema ya plastique. Voilà. Omoni donc fo ba longola ba mitema o to sala nango ba foi na siko ba tcha do dadi alingaka banda ko pema siko na plastique. Ba estomac ya plastique. Même problème na ki kester mené. Bon, betas ko machine ke king kester mené ya kutu na poto me ba ko kangote. Omoni donc ba maladie wana ezaka déjà soko koti nango. Bafedi okomi kolala na kolamuka na kombo nzambe kaka. Omoni okomi kolala na kolamuka na kombo nzambe. Poululu problème ya liwa Poululu ezalaki Poululu alali akufi. Donc veut dire na moment oyo mutu moko tazozela toyoka sango moko ya liwa. Mais dadi akufi pete ke alali ala muki akufi na se ya opération. Voilà. Et puis opération nini? Opération wana awana kin ba expert nango bazate. So na bisi bino ke ba médecin o ba opérer dadi di Kambala ba médecin spécialiste ya poto. Nde bayaki Kinshasa. Nde bayaki ba ngunde ba osala dadi opération wana. Donc bayaka momentanément ezalo kwa même na mona ki pe loko wana na hôpital eza na première ba médecin spécialiste bayaka. Na ba hôpital na série moko na période moko boyeke bayeka ka pona retraiter ba malade ba to bazana ba malade ba cancer ba nini ba ko leka ba sa ba opération. Donc c'est en ce moment là dadi akenda ki pe ko se faire opérer. Voilà. Siko ko swana ngana swana ki na lobby comment bozo comparer batu mi ba lesi ba kufi bango nyonso basala ki musala bien. Ba bisinga ken pia na soko za na tembe Poululu balilaki na stade Vélodrome.
boluka kasi balouer stade mususu totala soki ata katikati ya stade bato bakoya okoloba nini na kimutema mabe ba artiste comédien bazo s'afficher na simaliwa mutu omoni déjà kutu mutuko un cordonnier azana star te akufi mais comme star veut dire mutu nyonso azaka star na liwa na ye au moins la vela plein nini bébé mom takufi beta ta musique te koya kolela mutu ezana ba matanga musu na Congo wa mutu na zala pe artiste te mais ta musu kaka façon ya kozana na bato et ça la pe plein koleka ta musu matanga polulu mais ça ba cher de pour l'ondima te que moi na ba le pe bongo et kamusa yo moko pe tozana ba comparaison ya kolela bato te mutu aka moi comparaison par rapport ya monde ya ba artiste et ça kufi polulu tolela ki na Vélodrome po azali mwana kitambo stade oyo espace oyo tokoye kozala nango pembeni ya etant que mwana kitambo ezalaki stade Vélodrome. Pourquoi kaka po aza pe mwana kitambo te mais po tozwaki ba espace te oyo tokokaki kolela artiste ndenge ezalaka soki artiste akufi nanasi boyebi tant tobi misebemba polulu vite azobeta match na stade donc veut dire ezaki déjà impossible na jour wana bato baolela libanda kuna na kati match ebetama fikin eza déjà na ba activité te parce que bazo réflexionner yango pour na Jeux olympiques soki ya nini osala makuna zo eza déjà muké et puis eza sens unique pour na ko permettre bato ba mouvement ya koya de et comment moi difficile donc tous en biso na makambo ya ko comparer te tous en biso na makambo kaka ya pasi bande ko na biso batiki biso parce que musalo bango ba bande ko sala ata to leli bango ndenge nini ata to tsaleli moko cercle or muto ko sala la biso yango na place na bango azati est-ce que possible bande organisation ya ko raisonner ndenge nini bokosa matanga ndeko na bino dadi en tout cas ngakutu nazo kokata ko banda kutu ko réfléchir te ndeni makambo oza mais pour le bozaki show zalaika le même jour au so bengi siko ke cinquantenaire deuxième jour bo bandi déjà ko tâtonner na ba programme mais oh c'est comme si déjà oh to kende troisième jour na biso OK ndeko na ngai o tozo kende o eza deuxième jour dadi di kambala tanga kufaki biso nyonso tozalaki wana ngana longwaki wana je crois ba 3h du matin azana morgini azana morgan ngalema ya pululu boya ki ba morgi akuna toza lelo na mboka na biso na Congo pululu akufaki na Monkole tanga komi na Monkole morgue Monkole na pululu na bande cabinet docteur Hakim Chebi José tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwana kimobange nde ebikaka te awa tozali na traitement pona ba myome kyste fibrome hernie prostate sans opération bako pasola yo te pona myome kyste fibrome toza pe na produit oyo tobengi élargissant pour homme pona okomisa likata papa munene pe mulai ezali ya boyeba d'abord nzoto ya papa ikondaka pona ba faiblesse sexuelle hémorroïde hernie toza ko traiter diabète nyonso type 1 type 2 diabète nyonso za kosila toza na kisi pona ko bongisa donc spermatozoïde na yosi ebeba oyo eza kozongisa sperme na ndenge ezalaki toza ko traiter ba règle douloureuse règle bloquée ezali awa toza ko traiter ba stérilité ya basi donc stérilité ya basi pe ya mibali donc ozala na ba myome ba kyste ba trompe bouchée nyonso toza ko traiter toza ko sisa libumu munene yo koma libumu lokola ya ngando libumu na yo ozopema malamu te kisi pona kokonisa libumu pe ko diminuer kilo ezali tozali na ba pomade pona kokolisa suki na yo koma lokola ya mundele c'est possible kisi suki na yo ekola toza na ba produit toza na pousse poil pona kopesa mandefu favori mobali sengeli oza na ba favori sengeli oza na mandefu ezali awa toza ko traiter ba tampon tache bouton ezali toza pe na ba pomade pona tolobi endandama ya mado mwasi nde nzoto po ozala na bafese pe masoko oyo tolobaka pe ozala na bamabele ozala na eloko moko oyo oleki boye balobi tala biloko ya docteur Hakim
ezali wana toza ko traiter anémie SSAS toza ko traiter ba yo bosanaka pamba donc ba oublie à tout moment toza na kisi pona ko renforcer mémoire toza ko traiter malade ya ndeke toza ko traiter paralysie ya nzoto mobimba to côté moko toza ko traiter tension donc numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber 24 heures sur 24 heures benga docteur Hakim to beta masolo ya kati tolobi pe prostate tolobi prostate eza ko boma mibali ebele prostate eza ko komisa mibali ebele ba impuissant ba faiblesse sexuelle toza ko traiter prostatite maladie sans opération ba ko pasolo te pour na prostate toza ko traiter ba bouton ba tampon ezali ba oyoka mikusa donc toza na plus de produits awa ko benga catalogue na biso ezali ofele cabinet docteur Hakim na Kinshasa toza na 3 cabinets toza na Rond-Point Victoire toza na avenue Kelemba A9 toza na Kitambo entre Arrêt Mabaya na Maison Mbungu tozali na Njili Arrêt Bitabe en face ya deuxième porte ya marché ya Liberté place son de moto ezali na ngambo Njili tozali na Lubumbashi Kolwezi Fungurume Goma Cape Town Boston pe ba produit na biso totinda kango partout dans le monde tolobi maladi nyonso ebikaka sauf liwa na kimobange nde ebikaka te c'est possible ndeko malade oza nango ebika na ba produit ya cabinet docteur Hakim Shebi José et quoi Pululu na ba artiste bo travailler Pululu mon collègue na monga fula voilà il fallait quand même qu'on faciliter to lingaki morgue lelo na minute oyo toza oui na bike ba morgue ezebele mais ba morgue oyo toza nango mibale awa to yebike penza ke ya za cinquantenaire lelo na morgue Ngalema bo yebisa ngai Dadi Kambala abanaye ko bela basali opération na Ngalema akufeli na Ngalema morgue ezali na Ngalema eza na centre balongola corps ya Dadi Kambala na Ngalema po ba memango wapi kasi omoni donc ils ont encore ils attaquent ba comparaison moko ken piana so tozo kotala ba comparaison wana tozana makambo bien ya koloba to tikala na ba makambo eza ba futilité sikoyo otie déjà potopoto nga bulaki net oyebisanga ke non et si to sala organisation na biso to kokisi déjà monter boye pona ndenga walelande kona biso dadi mais kotala pe na ba Facebook kuna pe hindi opekisi ba comédie ba kende pa ba kendolele pa mamo live te to ebiti est-ce que ça tu bazo créer base na kombo na yo ou bien zo courant makambo zo le ka réseaux sociaux ndeko na ngai ken piana pouvoir ni nazana donc de dire que nga pesa c'est na ko la muka na bina pexi batwa ke sambela te veut dire faut na mutongo kuto oya kotosa na mutongo kuto me faza liboma na mutuna oza leader d'opinion ken naza leader d'opinion mais na ko pekisa bonne volonté à mutute na koki ko telemela lolenge positif ya mutute na te so comprendre mam nazolo ba pona information kutu ya batu oyo ba komi na internet ke maman Olive ayaka kaka soki mutu akufi video lelo akufa te azana bo moyi mais mutu oyo salaki que lelo nde to se kana ndeko na biso vie de loin to se pela azo ba soin ndenga zuana eza maman Olive Dadi Kambala pour votre information ya bato ba kanisa neti maman Olive ya kaka so mutakufi soin nyonso oyo Dadi abandaki kozoa na ba hôpital nyonso donc ezalaki na charge ya maman Olive pour votre information ti Dadi Kambala azokende kozwa soin ti akoma na maboko ya ba expert oyo ba uti poto bazalaki na Kisasa po ba opérer Dadi Kambala ezali na ba frère ya maman Olive Lembe bongo bosani lisola mamepela yepa kufite mamepela azana bomoyi yozo pona batwa te nazolo bakaka po ya vide lo ke na ngombangwa mamepela ngai ken pia yango tolo ba liwa o ekotaka pitopal azana bomoyi akufite maman Olive Lembe sans côté bakamususu o batu ba eyeba na kate po